nga la kuta pena diable vis-à-vis nazata ko basala nzambe oyo lelo baza consacré agange la sirène amona sirène te agange la diable amona diable te donc agange la ba démon amona ba démon te ayoka ka monde de ténèbres akenda ngote ayoka ka samai akenda yango te ayoka ka sirène amona yete amona pete biloko nini oyo na monde kuna ba sirène de balataka ozomona donc ngai soki lelo fona te ya batna évangéliser sur la prostitution que na lekana na expérience na ote yango bien na prétendre te so na te ki muyibi na yiba ki to konde bandeko na surtout bayoka ke na bomba mbongo ti na sima kuna ya bana basi ti liboso yo zo lukambo menga na bombi yango donc na côté soki milangwa na côté ya bien sur milangwa soki komela drogue na côté ya bien sur drogue soki eza ko détourner mutu mobali donc tout ça au ba futilité ba vanité de vanité au venait dire yaka ochabiso j'ai vécu ça moi-même et na vivre monde de ténèbres na vivre pena monde pandemonium na tellement liboso trop na diable et nazo lelande ni na komi sataniste ok nga pona nga na sende ke ki trop tard ok nazaki déjà na appel nzambe na ville là no ba fona cité bien na ba boulevard parce que ngala na wanga na le passé na ngaité nazo mosanga mete o fona bomba pembe ou bien ba gloire non la boulevard place to bando ça là prostitution bisonnier surtout na ba fille belé pour bazaper ata na mboka na biso au place to vendre en Belgique bazé belé pe ba yebinga alors on a lali nde na yo mona ba miminga na samai na mo santo miminga na samai na kina samai na yo komona donc tellement de dérangement de ténèbres ma casse depuis na pesa ba témoignage na alors j'avais déjà un problème avec le diable lui-même pour ne trahir le monde des ténèbres na niveau bon pour minimiser diable alors et au sala ke na kena samai tant na kena samai mais komona batu ba entouré ndet na côté na salle mo ba entouré et le kola moni cher place cher alors na moni ba race nyo surtout ya ba démon bazaka ba forme belé ba musu bazaka lo kaneti ba nyama batu musu bazaka complètement ba démon musu bazaka ba nyama mais ba lo ba lokola batu parce que ba forme mo belé alors ba on est ko glorifier cher wana bazo glorifier cher wana bazo loba bazo ko incanter parce que moi je m'approchais tant on a ko s'approcher ba remarquer que être donc présence à être moko et zo ko approcher bango tant ba baluki ba moninga bazaki très surprise que nazala wana ba maladie le sou ba bois qui la ranga faut na bango la vérité à chaque fois on a qui na Congo ba bois qui la ranga ba poison ba mbaso ba poison ba bois qui la ranga ba poison ya mpépé ba bois qui la ranga ba maladie ba bois qui la ranga comment tu sais oui mais au moins na sala ke nzoto na nga bo moto kufa na linga soit no moto mo ki les la glorifier kati na ngai donc moni so komi mwana nzambe et c'est malam et c'est papa moni nga ba prometa ki nga bilo na mokili nga dia ba prometa nga gloire gloire okutanisa na ba grand mokili ba rien na bomengo omoni mutu wana ona zalaka na yona na kalawana ona ka website na zalaka na kalawana donc bomengo na ye très comme yanga bilomo bomoni grand peu mususu mboka na songa pesi bomengo na presque na mutu oye ko accompagner na kata carrière donc bon mengo mokili za le côté na mutu azo linga gagner am oza préparé pour na ki détruire le monde des ténèbres donc na boya pour batu baza la sauver na boya pour na kutana na nzambe bombali belé ba visitation divine donc nga bongo zo témoignage na nga bongo te bongo zo témoignage na nga 5 ans 20 7 ans 20 donc ba lendeli ba frère en lendeli ndo benga bongo déjà bien avant na lembi na zuba photo na nga ba derrière na saki ba contrat na diable na kombo ndeko wana na date de naissance na parce que il devait s'incarner en moi donc na tindeli bongo bobi sango parce que na ko ya na ko témoigner na ko ça la diable était na ça la parce que nzamba zo visiter nga et je lui disais aussi que na ye na vie na opona biloko no za na ngote na ye na vie na yo parce que otala ke bazo kosa yo tu peux toujours chanter pour Dieu et tu feras de l'argent en paix
tu n'es pas en paix. C'est que je... Parce que je me déjà ma gloire, ma camion surtout, mais il y a quelque chose où ils ont na kimiate. Donc biloko oyo sala keke. Au moins ba musicien de bazara bon, ba musicien mondain de bazara bon, ba pasteur ba to sa nzambe terre. Bango pena diable sala bango bo. Ba musicien ou ba marabout ba nyo kwa makana zo yebisa yo. Alors oui, et kuna sama vous ngala kenda une fois na samai na kenda pe une fois na monde pandamignon. Donc oza na tala nguya eloko moko te ni kotombola maboko no boye ni kotombola longi so oza permis te directement so ke kuna royauté mo eza kuna kituma mo mutuna se. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malougou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Malougou, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Malougou. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Beauté, Bandeko Balandi, vraiment votre émission Dernier Virage au Bolandara partout à travers le monde. Encore une fois, Lélo. Tout est Nabino, tout ça toujours à Bruxelles. Awa, vraiment émission comme de Bolandara partout. Vraiment confiance. Ndenge Botiara en émission également. Merci vraiment la fidélité. Nabandeko Oyo, Bazala toujours là pour soutenir vraiment cette émission. Merci en tout cas. Nagnoso, Nabo Santé, mon frère qui est en Norvège, Picho Pacho de Norvège, toujours là pour soutenir cette émission. Merci en tout cas pour tout. Voilà, donc émission d'Abissou Lélo, vraiment j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission notre sœur Jenny, la prophétesse Jenny. Oyo à Londres, tout en est à la carte à Bruxelles. Je crois que bat Oyo, balanda ba réseaux sociaux, balanda en tout cas ba émission naé et belé à Sala dans Kinshasa, ba témoignage Oyo à Sala sur vie naé, bat balanda kaye, je crois à un certain moment et ça là qui vraiment à la une, vraiment il y a actualité et kanga qui vraiment de kanga internet. À kanga internet pendant un certain moment, na ba témoignage naé, Jenny a somo Oyo lobaki, Oyo yi koloba sur vie naé, Oyo komela kié, makambo akutana nango avec ex Moubal Bazalaki naye un musicien yamboka na biso ya monene ferré alobaki makambe belé sur ferré makambe komelaki makambe spirituel belé et puis appel à Nzambe oyo Nzambe a pesa ke comme message et puis na makambe oyo tout Nzambe asekaki asala ma alobaki mingi mais je crois que tout kutane lelo oyo parce que aza sur un message ya monene pour na mboka na biso message oyo Nzambe apesi oyo to partager en tout cas na kati émission na biso lelo. C'est avec plaisir que ma soeur, la prophétesse Jenny. Mbote d'abord. Mbote papa, Lema. Mbote va devoir partout à travers le monde pour ça qu'on peut beauté. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà.
Amen. Mais on a des lunettes, vraiment il faut quand même le baquet. Tout ça les bandes, moi l'eau était moi et bien makasi. Comment ça appelle la pollen, voilà, c'est pourquoi tu as les lunettes, ils attaquent les alliés fiers. Les fierté, vanité de vanité. Voilà. Voilà parce que les allergiques la pollen, voilà, c'est pourquoi à Mexico tu as les lunettes pour que à ça la difficulté comme tout ça vraiment les bandes, c'est vraiment avec plaisir tout ça émission en plein air. Et puis, message, il vraiment qui te propose à la brancher, vous allez avoir un Kolanda, bisoti la souka. Alors, c'est Denis. Pour la première fois, il y a une émission de comme la lobby d'introduction. Je crois qu'il y a Internet. Mathieu Kiti, les cas de Michel Belé, la Kinshasa. Des témoignages dans Nyonso. Et puis, message, il y a un Nzambé. Alors, la question à Liboso, avant peut-être tout développer émission de la Lelo. C'est vrai que depuis un certain temps, je crois que c'est comme sur l'immo qui a un tout petit peu. Donc, sous-joté. Qu'est-ce qui s'est passé au Fanino à Londres et puis un message là qui au Salamoussa puis na Congo au Tonga sur l'église temple Nzamba Senga au Tomba temple mais après on n'a pas tout le monde est suité et puis au Limois nayo qu'est-ce qui s'est passé finalement après la vie là. Oui, merci papa Alima. Mais nalinga qui au moins tout bandata dans la prière. Amen. Seigneur te précieux merci pour nangonga oyo. Yende mto lala kinabiso la mukinabiso yende mto komara destiné à bateau au komara ngo lelo te merci au koma Adonai éternel Dieu des armées yele besika 2 ou 3 personnes basangani oza au milieu na bango papa tikete kombo na yoza la glorifier na nyonso toto loba awa bisoto limwa mais oyo koma qui depuis éternité ya wana nde ezala élevé. Papa, ceux qui ont comme élevé, tous ans que Senga merci na bolamu na yo. Tikete yo kota na banda kwa batu posa musala na yo, ebibana na yo, tu nous aimes. Tikete message ko leka awa eleka na bolingo, na kombo na Yesu Masia, mwana tata pe molimo mo santo. Amen. Amen, 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 amen. Merci en tout cas pour la prière, ma soeur. Jenny, merci. Tout le temps, émission, je crois que question a tout déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis après, tout le société, au plus, le message est belé, le témoignage est mis à Kafou, mais après, bon, comme si au Limois qui m'a manqué, on est à Londres toujours. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'abord, quand il s'est Ninyango, qu'est-ce que tu es devenu finalement? Donc, moi, message rapidement, avant tout, dans la saison d'Abisso. Premièrement, je suis devenue prophétesse. Donc, tout comme a été Oyo, Batamokili Bamoni, tout comme a déjà ODG comme maman. Alors, et nous avons le 5 mai 2024. Donc, comment prophétesse? Comment consacrer aux prophétesses? Oui, oui. Wow. Oui. Consacrer prophétesse, comment est-ce qu'on peut te consacrer prophétesse? Parce que Eza ministère Mobimba. Alors donc esa makina Congo la pesi papa nanga molimo mbote papa Jean Ilombongo papa Jean Bongo papa Jean Marie Mbongo la pesi ba mbote belé shalom papa que Dieu vous bénisse na communauté de source de vie nous surtout aux sources de vie nous surtout la pesi bino mbote nzamba pambola bino église Mobimba et sika kunande ba consacrer kinga izankinga bois et puis à mois de mai au tiro les gars oui quand on a outé na Congo awa parce que na na Congo na mois d'avril et na kendaki 2 fois Mobimba et puis après na ozonga le 12 mai na Londres donc c'est un peu ça. Donc en fait, bah consacrer au prophétesse. C'est-à-dire que bah. Ezaka lokandeti ba yende ko confirmer makambo oyo eza na kati ya moto yango na nde babenga ngo consacration. Mais qu'est-ce qui a fait que vous allez consacrer prophétesse? Ni nango oyo eza na kati na yo pour yo ma prophétesse parce que bon na habité. Est-ce que doni nango za lango oh le loco ma prophétesse? Qu'est-ce qui est les années quand ngo baneko lobawana ou quoi? Quel est le message? Non, même pas. Et ça parce que na 8 ans ya ozala na makolo ya Nzambe et puis ko solana basali ya Nzambe bazomona ba message nazo ya nango bazomona ba témoignage batu ba pesa ngai après avoir ko sambela pona bango ko intercéder parce que mission ngeza ko intercéder. Ko intercéder et c'est une évangélisation. C'est
principe au monde Serge na babalabala témoignage eza déjà évangélisation mobimba bato bakanisa le quoi ndeti témoignage eza ka komisa mbwisa eza koluka koyebana donc moi ngana luka ngote parce que natika kutunde mokili omoni dona longwa na makam na bango nyonso tout parce que na yo mona ke nyonso to neza na vanité des vanités ba futilité donc tant on mona batu o bazo demeurer na le passé na mona bango baza déjà otambola ya kokufa na yo ke la bango mawa alors il y a comme Bible dit que nous sommes sauvés pour sauver les autres il y a un monde toujours continuer il y a aussi musala o mais cette fois-ci eza kaka te ka faut tout ça ngo ndenge za kiliboso donc cette fois-ci donc nzamba bimisa kingai na témoignage et en même temps on a kena makolo na ye ko yeba misala nzambe nde wana nde kuna nzamba bandi ko solola na ngai anjo pesa nga ba message en même temps aux intercesseurs bien intercesseuses au bando aux allo connaître communicateur ya nzambe ya nzambe bengyo allo Jenny yo répondre oui après ce message yo za wana pona okende ko lobela peuple na yo bien okende passer message peut-être na papa Alima alors c'est un message à bon temps aux oya na ba message eza authentique pene pene basali ya nzambe nde kuna ndesko ba ko confirmer et loko déjà nzamba tsakati na yo. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, prophétesse, n'a bien prophétesse, Jenny. Mais comme la lobby, c'est vrai que ça dit que témoignage est belé. Je crois qu'il va y avoir qui est belé, dans les médias, belé. Et puis aussi, nous avons appelé ça qui est une mission, ceux qui temple, nous avons lobaki. Ma question, tous ceux qui ont appelé le témoignage, le lobaki, je crois qu'il va y avoir qui ango, nous avons lobaki sur ex-mobile, faire et musicien. Na lei vraiment tozola makambo na biso privé ya ndeko na biso ex mobile no d'abord azala mobile na ngata bala ngai te tozali juste kabani ex ami na yo to ba ex ami na yo ex ami na yo musicien parce que le ba makamne belé je crois que bato on a zo ngai question ngeza bo le ba makamne belé te na le ba réalité o nzamba tindenga na lo ba po bato bazala sauver donc voilà mais question ngeza li privé na ete. D'ailleurs, il y a une vie privée. Tant que vous avez déjà une vie privée, c'était déjà vie privée. Non, non, non. Tu as dit que tu as dit que ou bien vie n'est pas bonne. Tu as dit jamais makambo ils na katanda kuna ye. Tu as dit vie privée. Tu as dit que makambo o yonzamba loba na ngana longwa na mokili. Tant déjà comment il que na sali moi parcours à vie na ye que na longwa na sali la ye. Donc na chemin mo fallait tout ça là na ye o que nzamba pekisi yango pour intérêt na ye donc je suis obligé Olanda Christ et puis on sait là au Christ d'accord ça c'est bon mais la question est boy après yon soana après que le bablo to le baki a témoignage est-ce qu'il y a eu des retours est-ce qu'il y a eu des retombées est-ce que aux attaques qu'est-ce qui s'est passé après est-ce que tu as été vraiment protégé par Nzambe parce que au tika quand même makambo na mokili après que ça va parce que c'est pas aussi facile hein tant aux loba makambo sous peut-être et qui cause la vie privée mais quand même les makambo ya spirituel ya muntu ko dénoncer on est au dénoncer qui wana est-ce qu'il n'y a pas eu de retours est-ce qu'il n'y a pas eu des attaques qu'est-ce qui s'est passé par après la vie là en tout cas na joie vraiment ba combat dans le monde des ténèbres il y a diable yemoko il y a un discours au commun qui est au loba qui nous a prophétesse ndenge nini kasi na makamba bwe na ko benga mayabo ko ba mission bwe za la ka ya ba prophétesse ya ba prophète oui parce que moninga na kuta pe na diable bwe vis-à-vis nazata ko ba sala nzambe oyo lelo baza consacré a gange la sirène a mona sirène te a gange la diable a mona diable te donc a gange la ba démon a mona ba démon te ayoka ka monde des ténèbres akenda ngote ayoka ka samai akenda yango te ayoka ka sirène amona yete amona pete biloko nini oyo na monde kuna ba sirène nde balataka ozomona donc ngai soki lelo fona te ya batna évangéliser c'est la prostitution on a les canana expérience on a oté yango bien
na prétendre te so na te ki muyibi na yiba ki to konde bandeko na surtout bayoka ke na bomba mbongo ti na sima kuna ya bana basi ti liboso yo zo lukambo menga na bombi yango donc na côté so ki milangwa na côté ya bien sur milangwa so ko mela drogue na côté ya bien sur drogue so ki eza ko détourner mutu mobali donc tout ça au ba futilité ba vanité de vanité au venait dire ben yaka ochabiso j'ai vécu ça moi-même et na vivre un monde de ténèbres na vivre un monde pandaminium na tellement liboso trop na diable et nazo lelande ni na komi sataniste ok nga pona nga na sende ke yaki trop tard ok nazaki déjà na pelanza ils entendent na na sa mai ozomona donc kuna babuya kingai menga nzoka ne makamona ndo sana mokili ndenga la linga ki yango mingi na mona ngwiza no normal comme bandeko musunde baza aveugle ti lelo ba mona ngwiza normal tant bato bazo ba ngwiza mabe ba ngwiza ka sande tike eza bilobela eza ba passe-temps eza to lekisi eza bato mo konde ti bokraka ok monde eza na sa mai place ba homme d'affaires ba ke no sa ba réunion place ba pasteur mususu pe ba sataniste pe ba occultiste ba nganga eza monde mobimba o esa ma kuna na sa mai donc ba retomber o nga na zwa et dans on appelle ça na fond la ka entre parenthèses ya moko eza et autre ça et c'est autre ça makana 2023 awa na moni na kina samai mais na bando sambela pona ser mo boza mo sa mundele mundele na yazali technicien na machine à braliment na kata Congo alors à Benginga parce que ça petit peu au pe ayebinga na bando ko bimana kala na ville na ville là on ba fona cité bien na ba boulevard parce que ngala na wanga na le passer na ngaite na za mo sanza mete o fona bomba pembe bien ba gloire non la boulevard place to bando sala prostitution bisonyo surtout na ba fille belé pour bazaper ata na bamboka na biso au place to vendre na Belgique bazé belé pe ba yebinga alors kuna mona na ibakinga mais azaki petit ba série na bisoté ayo benga bi Serge Jenny na mona ko na ba télévision na mona ki yo pe ba série belé ba beta lisolo na yo za gentil et tout na ligne encadré ngai nazo zala leste na libala o mbanda na ngai wa tiki libala oyo azo déranger nga makasa na libala oyo en fait nazo kende ba église nazo pesa ba offrande mais bitumbeleki makasi alors côté langa na likambu oyo ba bwaki nga maladie na nzoto et puis ba bebisa nga mutu alors j'ai prié pour elle aza mona bon marché fiango abimana mundele moko belge j'ai prié pour elle bon combonné non bomba parce qu'elle m'a pas autorisé j'ai prié pour elle après allez ayo ça va que mundele na sala accident na boulevard alors fallait pas bouter la mundele na ye azaki déjà na ba menace parce que directeur et accompagné azaki na posa remplacer na moto mususu et puis mundele ki ko sala susu accident tant ça l'accident voiture ezaki déclassé liboso et puis na mundele musu na kati ba on dirait ba kendai na moi barba moi ba meli et puis donc mundele nazo ki vraiment problème parce que baby simu to comme ça là ezaki na moi montant alors comme ezaki dana ba rancune ezaki scope place pour ba longola mundele na ye musala a bengi ngai ye pona ye donc ndenge babengi pa bato mususu ba monaki likamde leki pona mundele na kufi alors abengi nga na ba 3h du matin j'ai commencé à prier avec la dame mais on a déjà ba ndeko landela déjà ye pona ba malade ba mpese ba bwakele ke ba bebise mutu amoni pe lobo kwa nzambe et puis abandi la talisa nga ba bikeko oza na kata ndako na ye o mundele atika o mbanda na ye atika na kata ndako alors c'est ainsi que na bikeko wana nde ba biloko bandi ko bima monde mobimba o surveiller ye ndeko wana na kata ndako na monde ya samai alors on a ba prière et ça dit que na siso prier pour neti ba 6h boy quand on a lali nde na yo mona ba miminga na samai na no musanto miminga na samai na kena samai na yo ko mona donc tellement le dérangement de ténèbres ma casse depuis na pesa ba témoignage là alors j'avais déjà un problème avec le diable lui-même pour nous trahir le monde des ténèbres na ba niveau bon pour minimiser diable alors et au ça là que
nake na samai tant nake na samai mais komona batu ba entouré ndeti na côté na salle mo ba entouré lokola moni cher place cher evanda alors na moni ba race nyoso tout ya ba demo bazaka ba forme belé batu musu bazaka lokola neti ba nyama batu musu bazaka complètement ba demo musu bazaka ba nyama mais ba olo ba lokola batu bazaka ba forme mo belé alors ba on est ko glorifier cher wana bazo glorifier cher wana bazo loba bazo ko incanter parce que moi je m'approchais tant on a s'approcher ba remarquer que être donc présence à être moko et zo ko approcher bango tant ba baluki ba moninga bazaki très surprise que nazala wana après wana et comme qui itumbanga na bango parce que je m'énervais tant bango bando sa incantation et ça la mal à l'aise ezaki lokona naki ko découvrir le mot de na samai ozomona alors to bandi bitumbanga na bango nayebi te force nini onga nazaki na bon nayebi ke naza appelé na ministère na ngana travailler na Ange Michael pour na ministère pour na azakawana à travers na intercession bitumba alors na bandaki ko bunda so na chebwe na kubwaka ta 10 na chebwe na kubwaka ta 10 donc na beti bango le na pungwe ti liboso cher wana tant na komi liboso cher na panzi cher tant on a panzi cher na kuti mbeli mo amkuse kabwe ezako omoni ba mbeli ndeti o ba roi ou bien ba konzi tant wakala ba ndako tya ba pembeni wana ayaki forme mbeli ya bongo mais zaki evani na kata panier o ezako ndeti ba kekele o ba koko ba vikitunga o ba ndako la vanta ba bébé na kala omoni ba ndeti nzete ya jaune aha ezaki na kata panier wana eza na kata cher wana tant on a bukiango na zui panier wana na mbeli wana na bote on likolo au moment na bote on a panza on attend le quand ndeti nous ça la destruction il y a monde des ténèbres aller directement filmer mon roi noir et bimi na nini wana la chair na bango filmer ya noir et bimi et matiti likolo directement na moni dragon abimi wana zaki moulai comme terrible azua kanginga ya bokinga kuna donc soka bokinga zo na vitesse directement ici kana zalaki donc soka abandi ko betinga allez ngai nazaki kaka na betake mingi te mais soki na betier il faut epumbuser musika siko comme na niveau mo boila ka zunga aitalenga siko na maboko ne bina comme le quoi sacrifice aye ko kotisa siko minu na ye awa likolo tanga linga kitisa minu a se awa parce que rocha kwa lianga siko gorge na yo kisiko chaleur ya munoko na ye e betinga na gorge na okipena kenga na kei tu vois siko na ileli na samotema bi Seigneur weti otikingai directement na ki force yenga na liboko na ngana moto na betie na torone ake musika tanga ke musika na bandiko kima na bandiko fungola siko ba selile place na zalaki ekomi le quoi monde mombezaki na ba cache na ba selile na bandiko so na cheka loboko bwe na fungola ba porte na fungola ba frappe ya kilo ya libende mona yebi kutana na mona ona mokilite non so na cheka lisapi ezo fungola ngo siko na mona na sima na ngana bandiko kimisa batu ebele na prison bando bima na ba prison na ba selile wana na zo fungola siko yazo zikazo danga ye diable parce que na tondo bunda ba démon so batiki ngana eto bunda siko yo allez na yo kisko zo lobana eloko mo eza kwa microphone alobi bolandela ngai partout bopesa ngai information na ye ya sika nyonso tu oyo bino bomona ye bozongisela ngai ye awa après na yo sutuka ozomona na yo sutuka na pongi alors bon eza parmi ba message nazana ba message tellement ebele so na bina bana italien ngabwe ta mususu ekokoma bona ba audio donc voilà toujours ba pona ba retomber ba maladie musu ba bwa ki la ranga fondant le bango la vérité à chaque fois na kina Congo ba bwa ki la nga ba poison ba mbaso ba poison ba bwa ki la nga ba poison ya mpepe ba bwa ki la nga ba maladie dilo ba bwa ki la nga comment tu sais oui maintenant au moment na sala ke nzoto na nga bo moto kufa
nalinga soit no mota mokili ezala glorifier kati na ngai donc moni so komi mwana nzambe ezesengo malamu ezesengo mingi omoni so oza attaqué ndeti dernièrement ntango nauti ozala na Congo na avril awa teke nakomaki nasala émission mpona passer message oyo nazwaki mpona chef de l'État on a l'accès ba image na kopesa peso ba image alors diable asepelaka te surtout soki nazuneti ba message oke mboka lokwa Congo ndenge etangama eza kopona ngai te papa c'est moi qui mbango déjà bapesa message oyo yango nakende na kamba okende otiki na message ya papa Simon puis bazozelanga lisusu alors donc ba message ndeti ya chef de l'État ndenge ba éligne surtout ya ba saint babengami je dis babengami o bazana mandat o bazo ba révélation que mboka na biso après Israël ezali choisi et puis bato mindele ba kokoma baindo bakokoma mindele donc alors makambwana il y a un processus mobimba que il faut tout kota tout lukelo nyanzambe na ba pelende baza na musala ya kosala musala wana rassemblement des élus fait ça photo kota na chambre haute alors ozomona ke bablo kwa bongo diable azo ngana za kana ye moko parce que na banganga kutu ba kokate omoni niveau ngana diminuer diable niveau o ngana misambwisa na kati ya Congo papa ba poison oningi kota yango moko ebimaka yango moko ezaka tan effet yebi ko na poison babo kelonde mbale bele ozo sentir na poison oui mbale bele on sentit on dénigre oh baba kelanga ba cancer bozo bandeni parce qu'il faut l'examen tout non yeba omoni poison ezaka na ba effet non so babwa ke le poison na nzoto ozo sentir be feigner sur ton poison mais ezo se manifester te ke mema na niveau moko boye ke et okufi ou bien bandi ko konda ou bien bandi ko sala ba effet donc mais ozo yo ko spirituellement nanzoto ndeti mbasu donc bablo musu ebima ngata mususu boye surtout so naza na Congo ndeti dernièrement là nazongela sukala na kenda ko pesa message à Congo awa ya chef de l'État na Saint-Esprit bisaki na kata ferme alors ndina bandelo bakeno Congo kozala liberté selon ndenge ba papa Mobutu batambusa yango et kozala ka liberté selon que nous ba combattant ba raisonnera que ba salaka ba message c'est bien il faut ba sala yango pour mundela mona que to komi la culture to komi éveillé tout ça bani mais ça yango te le Congo est déjà libéré spirituellement parce que depuis destiné prophétique en boka na biso ils en a Exode 5, 1 à 13. Mais notre souka kana 1. Voilà. Alors laisse partir mon peuple et que nous célébrer naïe. Alors il y a un année ezali message en boka na biso. Ozomona. Alors Congo ko la libérer na Saint-Esprit molimo mo santo ne ekokita confirmer biso comme le jour de Pentecôte ndenge salamaki la première fois et la seconde gloire et salamaka na Congo na ba dernière ouvrier tout comme quand on a la place na yo ba bois kilo maladie ou tu dis na bois kilo ba na uta kokufa presque na uta kokufa na Congo na ba image tant qu'on a sali émission wana oh j'étais malade je n'arrivais même pas à parler pendant 5 jours OK na boukai déjà ticket na nga ke fona zonga poto le 17 pona zonga soukin le 22 pona ke ndo sangisa ba sali nza na bana déjà rassemblement na ke ti bomba na ke ti na kamba donc j'avais déjà non surtout na bambongo na ngomoko mais nazo yebisa yo makam na loba na télévision monde de ténèbres et telemela kinga il fallait na tikalande na Congo nazo ko kopema oxygène na mokilité j'ai nazo ngulu maboye donc ba malade biminga boye ce qui est qui ba asala nzambe te ba ki ko côté ngai pe parce que ngape na benga ki pe basala nzambe alors ba kota bitumba wana et na telemaki na ebisi famille nga bi nazo zwa jeune okende poto ba limite na niveau nga na ndako ko lo baté pendant 5 jours na liaka te na telemaka te na saka loko te donc na fanda bimabe na la bimabe donc pe mezo kene ngai tina beleli nzambe nga binzambe makambo yo mto tinda kinga na loba yo mto tinda nga na loba yo mto za na charge na nga la kisa bango que yo zala déjà sur la croix et tu avais dit tout
tout est accompli yo longa danyoso na habité sacrifice nino bango ba pesi na habité bango baza ndenge nini kuna monde ténèbre na diable mais na yebi ke yo nim tokela ba démon na nyoso o bango baza ba idolâtre ya milimu wana onga nazara supuna te. Donc c'est un peu ça. Voilà, ça j'ai compris. Je crois que par rapport à mais tout quand même rapidement le message d'ailleurs. Il y a tout ça moi rétrospective par rapport à un message oh yo ça déjà bah témoignage d'ailleurs donc faut même quand même qu'on explique aux hommes mais la montée c'était pas vraiment le but. Il y a émission on a tout oh yo lobby ça coûte internet mais comme tout le bawana et ça la case mais tout quand un message oh yo nzamba pesio oh yo libiso lelo oh parce que vous allez utilo nous awa quel est le message parce que na moni ba image wana na ferme na yo tout ça la kisinga ba image na même tout fungulo moi muke. Regardez au côté moi muke mais quand d'abord qu'on fait le message oyo nzamba pesi pour la boka la biso oyo me biso lelo. Oui, message ezala kaka moko. Lelo omoni na mboka na biso nazo yoka pasi mingi. Parce que jusque là tozo tanga Bible mais tozo kotaka si na révélation te. OK, mboka oyo eza sans révélation, ils ont beaucoup moins perdu. Alors, nazole la mingi, nzambe asala grâce, n'enga pesanga musala ya ko sambela pona gouvernement na biso, moi na côté na ba profondeur exacte parce que ko pesa ba détail belé zo memelanga pe ba combat ebelé, za connaît toujours fou la bango, mayele ozo mona. Alors, mboka na biso e ko za la libérer na molimo mosanto. Mais on va tantôt qu'ils aient déjà libéré, non? Tu as parlé de Kembo. Ils ont libéré dans mon moment centre. Ils ont déjà libéré. Dans le lobby, mais ils ont libéré. Est-ce qu'il faut une manifestation du Saint-Esprit et il y a clairement la mise sur le bateau. Ok. Parce que il faut pas vivre la puissance du Saint-Esprit na kono vis-à-vis boye. Ne ngwanande ngamindele. Na batunya surtout parce que mboka na biso to fêter indépendance kana mingi te. Indépendance ezala raté. Indépendance ezalate tozalaka pona bango na ba loi na ba contrat ba signature ba sala na sama na fleuve Congo et tozalaka o kasi batu o ba leka te à chaque fois oui à chaque fois tant ba pesa ka batu ba onde batia ka ba konzi ozomona alors ba dit les salamaka na ndenga monde ténèbre na diable parce que diable yebi ke le Congo est un lié sa humanité mon biba. Le Congo est allé et c'est quand il y a une manifestation à Saint-Esprit n'attend wasuka. Parce qu'il faut la kisayo awa déjà né Christ abimé na sima na mapata na longa la linette un peu total en na yo. Donc et donc na mapata na sima mkongo na ngai et après meta kinga après j'ai na 40 jours. Donc au moni o ezali moto commenter ki photo na ngai tant on a posté na Facebook. Alors moto o azaki moto normal matoyi matama de makam nazo le beza tellement prophétique et na divinité ya nzambe za ba jeter. Alors moto o yazo sa ba jia ko ya tia vie na danger boy. Non. Ngai na tinda ka bato ba kota ba prière. Bato na nzambe est-ce que c'est un génie? Abengama ya solo est-ce que makambalo beza volonté nzambe alors ezama exercice minene pour nous comme on a ba dimension ya ko kende ko yeba penser nzambe ya ba sala nzambe belé balingi ko kota na ba dimension te mais balingi ndeka ko loba ozomona et puis balingi ko croire te na ba pela baninga mususu ozomona OK pour comme grand il faut banana ko ndima baninga mususu donc omoni oyo omona oyo ezali drapeau na biso Congo. Ozomona drapeau na biso Congo na kata libumu na ye. Mais ozomona na kata libumu na ye omona tio moko boye. Oza kata libumu na ye. Oui. Oui, et comment boye na lumière à Saint-Esprit na message on a yebisa que là nazo loba pona Congo ba lumière et bimi na chambre na nga lumière mo non na monate alors et puis elongi na ngezo rayonner comme na ba nier comme na nier on est ba ne ko confirmer mandat na nga na mokili makam na sala na nzambe pona batu ba yeba déjà que naza mon ponami et puis makam nazo no ba izanga ite zaye alors c'est quoi yo ezalaki parce que nazwa ki message à partir andeko oyo aza sou motute aza messager aza donc Saint-Esprit te bimela kinga et yo pesa nga message
na photo ya mutu oyo ayo ko yebsanga comment Congo eponama omona simane ana l'action photo ngo bien na simane abatu bavandaki et comme mama lié moko céleste omoni lumière elongine ezo rayonner ezo mona na soubienté mais ba n'est pas là comment pas na moyenne na nini na omoni photo là na so changer na 40 jours le Saint-Esprit bimelinga na ndaku nanga na mur na lumière ezo solola nangai après tikinga sine longi après tininga na kanga photo na photo wana so na ndoko lele sakinga sine ma misu ko makila ndeti makila na lisu nanga tango na poster ngo na Facebook ngakute photo nanga bazwaki yango papa nanga mobo aza mentor nanga comme on est Adrien Mbumba tango poster ngo na Facebook na ba groupe ale ndesi ko moto oyo azaki na veste normal ba buto zo molana nio surtout a commenter mais a commenter ki kombo mibale a commenter ndinga malamu la kombo mwe alo bali na makamubelete a komi kaka couple comme moi qui Congo ya mobali et maman comme moi boye Congo ya mwasi ndesi comme maman sante tina ngana ke le ko beta ba comme na mibale na Google tant na beto na Google e bimiselinga famille papa Simon Kimbangu na ba discipline na ye papa Simon Kimbangu atele na mama mwilo na ba discipline na ye ozomona alors sikoyo après wana na yaki kozo ba message pour ba makamo susu moyen to ya ko italia ngo awate eza makamo photo ya mutango échanger boy ou ça les commentaires échanger boy alongo mutu ordinaire bondo ozomona litama misu munoko ozomona ke elongine comme elongo ya mutu mo céleste ozo comprendre alors boza na ba donner mboka na biso kuto moni photo ngo bien te na relaxation on peut na bi o ndeko pesa bango kuna tellement na kanyo ba capture d'écran belé ozomona ke awa ezo le babuna bango en général mbango ezo baboye ke omoni Congo omoni drapeau o yango te za drapeau ya minute o eza drapeau o ndenge tozo comme royaume comme royaume oui tozo zonga royaume et royaume on est ko diriger na bassin et ça la diriger na bassin et monde entier bananzambe nyonso tu ya monde entier basanga mais pas minene ya monde entier bakoya ko séjourner na biso ana ba mboka mususu oyo bako croire na Christ pour l'événement oyo koya na mboka na biso bakoya apo ba célébrer na biso makambo oyo parce que Congo eza choisi ndesko omona awa na kati drapeau omoni tio oyo omoni abonde trinité nzambe na tolo na awa de porte ya trinité donc Congo eza les seuls mboka oyo ko mema batu donc omoni message na kena kutampe na kamba papa Simon Kimbangu déjà lobango kalake Congo e ko yamba batu ozomona confirmation nango donc ngala kala naebaki kaka naebaki papa Simon Kimbangu bomwana maintenant aujourd'hui j'ai 42 ans tu vois donc na bomwana ndé na kola na basayo wana na kende pe église ya Bima Kintwadi Kimbangu to ndo kota wana na centre de réveil wana mana mike parce que maman nanga ndo bela liboma bo ça témoignage kende na beta na témoignage na maman nanga donc on avait cherché Dieu comme jamais to kenda ti kuna pepa na bango mais comme tozaki on dirait koko nanga banai ko lukana ye kaka lisungi ya mwana na ye koko nanga elle n'était pas encore que ma colonie balébouye à Tiango Panzambe. Non. Et puis ma mère aussi, il fallait se repentir dans ma vie où il passait là qui il y a Kubimara na babutu à Kendaka Peko Simba Simba bi Simba Simba. C'est pour cela moni que délivrance naie et zalaki na soukate et puis à Kufa Bongo donc à Kendaka Pelifelo. OK. Ça c'est très bien par rapport donc il y a message oyo au principe mais en fait au balai aucun message d'ailleurs oyo oui et puis dans la question de Christ abimé na simam Congo nanga mais à premier temps kinga awa na émission on a ça kinga mon Facebook nanga près de 40 jours à Gênes au lumière et bimela kinga parce que message non otambola dans le monde entier na ministère nanga ina otambola nango alors njokata oui azo promettre ngai ke azo le bakat nanga bi je vous ferai voir ma face à travers ma servante je ne suis pas un homme pour mentir je vais le faire nengi mi asimilia ki ami ki sama ki Sonia la tsak bilo bolingo nenga linga kanga papa omoninga ba prometa kinga bilo na mokili ngadi ba prometa nga gloire gloire okutantsanga na ba grand mokili ba riana bomengo omoni mutu wana onazalaka na yona na kalawana onaka webisa na zakana na kalawana donc bomengo na ye peu comme yanga bilo mo bomoni grand peu mususu mboka sonenga pesi bomengo na presque
na mutu oyo pour accompagner na kata carrière. Donc bon mais moi qui les a le côté na mutu oyo zolinga gagner am oyo préparé pour na qui détruire le monde des ténèbres. Donc na boya pour bato baza la sauver. Na boya pour na kutana na nzambe boyemba le belé ba visitation divine. Donc nga bonga zo témoignage na bongo te bonga zo témoignage na 5 ans 20 7 ans 20 donc ba lendeli ba frère en lendeli ndo benga bango déjà bien avant que na lembi na zuba photo na nga ba derrière na saki ba contrat na diable na kombo ndeko wana na date de naissance na parce que il devait s'incarner en moi. Donc na tindeli bango bo sango parce que na ko ya na ko témoigner na ko ça la diable était na ça la nzambe parce que nzambe azo visiter nga. Et je lui disais aussi que na yena vie na opona biloko no za na ngote na yena vie na yo parce que otala ke bazo kosa yo tu peux toujours chanter pour Dieu et tu feras de l'argent en paix. Tu n'es pas en paix. C'est que je parce que yo mo monde que déjà mutoazane na ba gloire za ma kamnya surtout mais il y a quelque chose où ils ont azan na kimyate donc biloko oyo sala keke au moins ba musicien de bazara bon ba musicien mondial de bazara bon ba pasteur ba to sa nzambe terre bango pena diable sala bango bo ba musicien ou ba marabout ba nyo kwa makana zo yebisa yo alors oui et kuna ça mais vous ngana kenda une fois na ça mai na kenda pe une fois na monde pendant mignon donc on entend nguya et loko mon côté ni retombe la maboko no boye ni retombe les longues sont aux permis directement ce que kuna royauté moi za kuna kitu maman mutuna c'est alors je vais te montrer ndenge Christ abimena sima mkongo na ngai ndenga prometa ki pe asala ki yango donc nzamba sunga biso alors c'est ça on a tinde la on peut moi batwa OK papa Eli au monde na l'action awa mais dans aucun avril pour avril awa pour na solo la na loba makambo ozole kana mboka na biso il continue ba image tant on a ba image yo banda ko insérer ba image chaque partie parce qu'il a ba na rotinda ozomona awa na l'action awa bien au monde a nazolela au monde ma misu mozo kitanga na lisu na ya mbuma munene bo c'est Christ qui est en train de pleurer en moi pour Allah qui sabat na mokili ke makam nazo le beza ya solo azolela pour na peuple na yezo kene na monde des ténèbres na séjour de mort kuna eza classe malamu te o ya créa pour asala pour na biso ozomona alors que peuple na ye yazo zunga mais peuple na ye ezo donc ezo mona ki baza aveuglé bani ko yoka yete alors oyo postaka na Facebook yango oyo saki signe ya makila et puis ndeko wana yeko commenter à la commis être ya divinité alors ya ngai donc en effet Christ yé nga bimena mapata au mone longine yango na chapeau ba roi quoi ba pape amoni mais nazana openda mubimba amoni zana la qui soit ma sœur zana la qui soit bon ça c'est moi amona au sœur Jenny hein va ina Londres onda kunanga yango yo awa ana park na okende réunion ya bana omona Christ yo abimina simananga omoni ta omoni alati ilamba ba roi c'est Christ. Oui, parce qu'il m'avait promis que non l'accepte longinaye. Il m'avait promis. Au monde des ténèbres et bomba maté. Voilà. Monde des ténèbres ndenge zo bomba maté. Au moment na Brésil ndenge ba diable ezaki bena diable en personne. Bon quand ça te que diable c'est non. Alors awa boye Christ peut azana a besoin na biso. Pour évangéliser. Bon, au moins niveau de mission nango. OK. Ils ont une mission royale. Ils ont une mission royale. Et nous avons poni moi si le col n'a pas confondre. Moi nous avons zora biloko ils ont na tinate. Place ma kanisia bateau souka mais est-ce que yé pena il on normal longo to kutikati nae. Ils ont ndeti nini famille auto mais il va le faire parce que papa au monika ngaka sœur Jenny au moni a au tout le temple non temple non on peut sauver ma image oui la mbongo nanga moko ça va alors je travaille très dur au micro mi sisa na ma liga poto
ba nyokolo kanga pas diable na nzela bato oka bato toujours nyokolo bato musu baza libre ça la mbongo mais moi je souffre et tout ce que je prends j'amène au Congo parce que nayebi que avenir ezala en Afrique et il y a na bango Joseph azala na Congo. D'accord. Ça c'est bien compris, vraiment le message. Mais rapidement, peut-être, message moi l'accès à image. C'est toujours qu'il y a toujours chuté quand même. Oui, on va pas autant pour la image comme à Machaki na Moïse. L'image là-dessus, on peut peut-être interpréter ça moi que oyo, ils ont la carte à faire maintenant. Ah ouais, président. Oui, expliquer d'abord biso y a peut-être aussi ça nango. C'est quoi le message? L'image on peut bimi bien. Voilà, ils ont la carte à faire maintenant. Ils ont fait. Ah, la carte à faire mais la caméra capture d'écran. Au moins ce qu'ils l'ont bien. Au moins ils l'ont moto. Vous allez expliquer d'abord Bissongo, c'est quoi l'île toujours. Ah, Ozomona, awa. Donc il faut confirmer dans le 15 Ozomona. Bah tu peux Ozolanda en fait, c'est vrai, bah tu peux. Il faut l'accès bango. Ok. So moni léopard non? Léopard na se. Moni longa na deuxième flèche na sima mutu. Moni a. Omona lisu moko ebimi na munoko bino kwande tindambu ezo kengela. Omona ngo awa. Allez, ozomona ando kwande ti motu zolo neza likolo na munoko bilo mo pembe zo bimé na munona flèche ami balé a kampe na munoko na ye omona misu neza ya kokanga ma motu ngo omona eza mutu munene hein mutu moko azana ba mande fouté azana noir et puis zolo ne yango wana munoko ne yango yo alors il faut une délivrance il faut confesser. Il faut confesser parce que yem ta opé ça passe pour le peuple congolais en fait bas à la libérer aza le seul où nzamba ko kamwisa bato depuis Congo ezala Congo na président donc yende mutu donc Nzambe déjà sala a comment Ali tu vois na siko ndesko tozela mukolo omoni totem yango ye omona ni makamna biso hein totem yango ye yo siko ye susu omoni ye na simalitamo omona ba tâche na mbanga le no tindeli yo kozwa temps au sambele bisenye pour makamba boye faut za biso ba aigle batala et puis ezala nani za mokonzi mboka na biso c'est ça. C'est quoi le but de délivrance alors? Il y a une délivrance pour que Congo et Fungwama se développer ou quoi? Ah oui, au moins délivrance on a zoloba ezali il faut tozonga parce que yem ça peut ça passe il y a bisonde tozonga na constitution divine ndenge ezaki na kata jeunesse parce que tant nzamba saki mokili na kata jeunesse azaki na pensée yango moni ezaki na business kabi bona sa mokili nanga na cheba nyama na cheba pelouse na cheba nzete na che a détaillé le moko asolo na mutute scientifiquement il a fait tout lui-même aye on penser on doit mutu il a créé l'homme et puis a soufflé na kata mutuana ce qu'il avait soufflé lui-même dans l'homme. Alors il avait vraiment un pensée et pensée en disant qui divine. Et on a jardin de deux qui divine. Alors tout monde sa divinité wana, tout monde sa pensée wana. Alors ce que pensée wana ndé on moni nzamba imposer on na kata Congo nulle part ailleurs. Et ndamu nango ezala na kamba. Monter à penser wana ezala na kamba alors ba loi wana nyoso tumukole ko lata Congo mobimba et na ba sala nzambe bazé belé o bandima na papa simo kimbango te. Ça c'est bien. C'était un plaisir. Bandima pe ba koko na bisoté. Ce qu'il faut, je vois que ça c'est notre sujet on va parce que attends on joue ba bokoko on joue ba sala nzambe mi ménager te beaucoup qu'on a biso l'Ancien Testament so ke na Israël ba ite ba sakana na bokoko na bangote atana ba poto aba sakana bokoko na bangote mais biso to trahira ba koko na biso il y a des cocos et des cocos. Sœur Jenny, vraiment c'est avec beaucoup de plaisir on fait l'émission avec Sœur Jenny mais à toujours conclure en conclusion il faut retenir en tout cas le message d'ailleurs lelo ba tozo landa biso et là on na motuya ba retenir le message meni bango lelo oyo pour conclure cette émission. Oui. C'est-à-dire oh, il Congo qui toi dit. Qui toi déjà il faut tout zonga la moko. Bolingo, amour. Amour. Et puis
makambo surtout dans nos bancs on a Facebook na ngala na sala live ozo mona na ozo sala live wana ndenge Saint-Esprit permettant ngabi na ngabi abina nga Sergeni fongola live bato mokili ba mona nga lisusu ke nzambe oyo na banda kutambola na Moïse on a sala ba miracle na kotambola na yo na ba miracle minene en fait ba ko mona nga lisusu na nzela na yo na basala nzambe mususu o bazali na nouvelle génération à millénium o ezakoya. Alors papa omoni ki toi di yango wana nde photo zonga bomoko et puis tozonga na kati ya penser nzambe omoni penser nzambe ezali ke non peut-être les Congolais azongisa église oyo ezali o balobi na kati Ephésiens o eza sans tache ni rude, c'est-à-dire donc eza na eloko te oyo eza irréprochable faut tozonga na église primitive. OK, donc faut tozonga na onzambe ya solo oyo eza pire. C'est ainsi que omona ke Congo oyo ya lobby bato oyo bako diriger yango selon penser nzambe et makamba guerre o makamba ba bien na biso mususu oyo batama ebima yango moko et toko yeba toza banani ndenge moni mo santula rekokita to comme na mayele moko Congolais nga za bongo en fait ba retenir que Congolais nga za autonga ba bato oyo kutu mundela tonga te babato oyo ozakata ko dindi bato bakufaka te autonga ba avion oyo te koyi bato bakufaka te Congolais na ba frontière na ba ange ndem to banda ko telema donc nazo ba makambu oyo ezali spirituel oyo nengo mutu ekosala ke mundela ko banga Congolais bakanisa te ke o président ko sombara masasi moko boye bambu moko boye ou bien akoya ko décida ka boye non c'est le Seigneur Emmanuel Omona bina simalanga wana c'est lui qui va le faire lui-même yem to ko vana na kiti boye mais à travers mutu ako s'incarner dans l'homme. C'est un homme, mais mon sang tombé que s'incarner Katinaye et c'est lui qui va être notre roi. Et le Congo sera une place où nous étions, où nous laisse battre, surtout dans le temps où nous avons Nzala, où nous déjà, parce que nous avons surtout Nzala, et qu'on change quand on a et puis, loi, surtout, il y a ma bé à Mokili, calamité, le pays n'a payé aux Ala, et qu'on Kangama, et puis l'épidémie, nous sommes déjà, il y a calamité. Alors, ma cambrese belé, il y a Koloba, et puis, batou oyo ba négliger Congo de bataille la Congo ndenge zaleli Congo mboka nzala Congo nde vwandu d'accord tokotonga banda kuna biso moko na ba plan na biso moko et puis tozala déjà na écriture mandombe oui bien écriture wana écriture même pas ba hébreu mais écriture à l'école mais ce sont des choses au moins ce qui nous a poni au fond le biloko mobo le hôtel bateau na ba journée né les na télévision au moins comédie. Alors peuple congolais basali nzambe église Congo ngana zo ba Congo et là ici nzambi namundela yebike nzambi wana nde Congo mais biso moto milinganité biso moto vivre na distraction biso moto zormi croire na biso côté pourquoi Congolais fazala na ba niveau onenga za rejeté et puis za ba bomi na niveau bon pourquoi parce que makila na idia bazala ngo besoin mela parce que yebike Congo ne mte ko torturer na tangwa suka. Merci Jenny. Je ma sœur Jenny. Ma sœur Jenny, merci. C'est vraiment prophétique. Vraiment un message qui te retrouve aussi Salango, très profond. Je crois que il faut quand même qu'on soutenir en tout cas de tels messages pour l'ambo cannabis. Amen. Zamba Salagan lobby. Arosala Salango déjà. Voilà, c'était vraiment avec un plaisir de partager l'émission avec ma sœur Jenny à Outi Londres. Je crois que tout cela qui vraiment la mango alelo, ya Rosanaye. Merci à tout le bateau au Boladi Bisso. Partout à travers le monde, comme on a su comment cette émission, mais on aura peut-être le temps peut-être à partir à Londres pour t'en de une émission aussi s'il y a des messages pour la couper ça pour la bande. Merci à toi ma soeur et puis on retourne à Londres. Amen. Comme si nous avons des mamans qui savent ça, mais comme si nous sommes à Londres. Merci en tout cas et à très bientôt dans le prochain numéro. Bye bye bye. Ciao ciao.